Mbote bandeko, merci ndenge boyolandanga lisusu. Lelo nazolakisa bino ndenge nazo appliquer masque ya Maki na banane na Suki na Ngai. Donc nazolakisa bino ndenge nini naotiango na Suki, ndenge nini naosokola Suki, pe ba produit nini nakotia après kosokola Suki, wana bolandanga malamu. Awa nazokabola Suki na ba partie. Donc, il faut vraiment bien saturer na masque. Donc, il faut côte ça vraiment na Suki omona ke Suki na et poli. Awa namonaki masque on tellement eleki mai mingi namoni ela facile ya kotiango na molangi wana mpona kokotiango bien na Suki na Ngai. Donc eza même masque oyo ezalaki na bokal wana natiango nde na molangi. Sima na che chasse na mutu na kovanda na sachet wana banda 30 minutes. Awa nazolakisa bino ndenge Suki na Ngai eza olemba donc esali yango kitoko. Sima nazwi shampoing nasokoli na Suki na liboso na shampoing nazonika mutu posa mutu bien. Après na passé shampoing elongwa na baxi bain de crème wana naolakisa bino bain de crème. Donc bain de crème kobomba ngo te donc tiango vraiment ekota tiango ebele. Bain de crème nde esalaka Suki na biso elemba donc faut kotisaka ngo vraiment. Après kotia bain de crème na mutu mobimba na Suki mobimba, il faut oser la 10 minutes. Na 10 minutes wana namonaka eza era bien ya komase mutu na yo. Awa na ebandeli oyo natie mafuta ya mélange ya mafuta wana oyo nasalelaka to soki oza nango te okoki osalela ta l'huile d'olive. Sima après wana na bakisi beurre de karité. Sima nakangi Suki na nga ba twist. Okangi yango ba twist to ofundiki Suki donc eza selon longueur ya Suki na nga ntelema Suki na ye koma mizai yango nazokanga yango ba twist.